oyo dans Jules penalty ba danseuse mais Moussaka Ndembaki Akimi Moussaka Kimi ozo confirmer kaki nazo confirmer parce que na otala déjà na carte BCDG azalaki porte-parole Moussaka wana ozo rassurer azalaki porte-parole pourquoi na le bon pour comprendre na motala ma chaîne ya TV ningi za la radio Maman, il y a un Roger Manda repère cette information, Joro a fait cette information, il y a sauté Sili. Après, il a créé la seconde république. Maman, mamie, il est là. Papa chéri na verbe, c'est une little babou, tout le babou. Après, le sang a mis le bois. Dans tout ça, tout le bagage, papa Zalaka, moko na libota, il y a surtout papa Zalaka, moko. So, papa, comme il balait, c'est que dit, divorce, même il est là, toujours dit, biso. Donc, moi, je suis un peu plus moi, ce que je suis vieux, à comme il est là, tout le bac, là, comme on a très capital, boss, Clovis, film par Arotika, au contredire, lui, c'était ma maman de risque dans le Sika Basali, et là, on a surtout avec les divorces, conséquence, nango, batwa la victime, elle a toujours bas, bana. Il y a un moment, l'autre bana, Rambo, va le subir, et bateau, rotal la guette, aux alagis na papa, l'autre, aux ana, été de tirer nama, nama. Karine, tu dis bien, Zamba batela bino, osala mosala malamu, ndenge biso bayana bino tosala ki. Pour respecter présent, pour respecter la norme et l'orchestre, s'il vous plaît. Pour se comporter bien en casse. Pas chérir ça avec un gros cœur. Au moni dans tout ça que eloko nyonso to ezala na ngonga pe nata na tango. Soki ngonga na bango ekoki remona ngete banda to botama banda to nota la musique qui danser soit nginda qui tonga ba immeuble na to mona te. C'est ça. Musala on ezala kaka sentiment ya talamo be iné et utarana bato ba no sala ba miss na ninga ba quartier boza na fête moko be mona ke bana mo quartier ba bini bien mo bo fesi bango de la chance ke bina bo boza ba danser ze bo lu orchestre moko te ke bo bien yango mona ba talent wana ba maîtrise wana pe kolonga déjà na ba anniversaire ba famille ya ba fête ba famille eza déjà na bana o ba bina déjà bien esprit wana tango bino bozo transmettre que bana vraiment na orchestre o ba robina yango mona ekisara pe bana na ba ke na kati ya ba orchestre vraiment coup de chapeau na papa chéri a rolinga te ke lobby ke bana na ba souffrir ki te atika bango na sika lokwa ndeti ya États-Unis avec ko remarquer ma c'est sango nyote komi na sou na suka begi passe nango yango wana mona ekete na continuer makambo ti wata po ezalaka ya butu yande butu il faut mi na ba guerre mwana ye ayelaka ye na bakambo ke papa à travers na F victime tout ça na BCBG le échantillon tout ça boye tout ça fali tout monde a fait arrêtement toi qui était na BCBG et dans les derniers coups de sifflet pour on a eu attends on se souvient nega ba vision on va na ba actualité ba problème on comment il voit ba comparaison mo bo ezanga mituna mako pour ba vraiment on na même belé les na vibration tam sur na BCBG na place vaut mieux na tracer déjà chez moi pe na âge ya Moussaka porte-parole vraiment et à un niveau na été âge de là abandi déjà makambo déjà ba sobiga makambo belé ba équipe ba gitambo ma vous a beti balle trop dans au moins c'est ça le problème moment to mié moto pesa ok mais divorce mon côté de séparation monter to robetela ngo mabo pour passer que était bolingo de nzambe yango bi que verbe mais to tikela ngo nzambe po ende kolo bolingo donc to emekaka kopesa conseil place au bolingo tambola te tengu et dans ma très capital donc pour na makambo ya vie ya ramba zo le la côté moi nanga le jour anniversaire nanga obenga sekeke basola su na papa te so monique vient à transmettre un message sur les réseaux sociaux pour aider que tant son moi na aroyo ka na facilité peut-être fait à bloquer papa on a monté la pamba te erreur union surtout to e ba ko réparer pour tout ça ba ime de ça a petit trop rigo ça a petit ayo betana ndeko na biso fa fali tala ba musala union surtout wana ki a talisa ka bisa fali otave na ofezala wa musique na yo eza boye a expliquer pour patika na pe lelo Eric Gossara azala te donc ndenga tiki biso fala sa bénéficiaire na makambo o Eric Gossara ayebisa batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu
grand menuisier. Bonne invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison qui vient. À bon saliminoté. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Mbote na batuni surtout batala Congo SM officiel plus télévision o ezakeyo area ngonga émission na bino bungala mingi Clégie show Clégie moto ngana ngo yango yo émission ngamoko na zaka na sengo yako sala yango po bino botala yango na betando ikena bino na bandako Clégie moto er na ngo yango merci mingi na Arnold Matumona ozana sima ya caméra ozaza biso bilili. Merci mingi na général manager et Maman Doris Fipa, pourquoi pas na Jani Tambu business na PC Bambote Belé Gampoto Mayama ya moto PC Bambote Belé. En tout cas lelo to rosolana konista to ala masole belé ya rosolola. Notamment tout moni descente ya mère Aliana na Kishasa bino mo boyebinde ba photo zo sala buzz de totali bango na mère Amida encore une fois tout moni Papa Chiratiki, Zambo, Tana Virginie, na poto, batumosu ba critiquer actuellement et puis il y a Rigo Star. Je sais pas si vous me manga déjà pas invité na nga rapidement tout solennel par rapport à sujet la Pessimino. Un grand merci à toi Raphaël Kibuka qui est le candidat député numéro 680. Vous en avez voté, vous en avez voté au qui vous postulez. Au sein de la Mbokani. Montez que l'Ozwande et l'État pour vivre. Kuba Raphaël Kibuka bazala bango wana mutaka bela matete mobimba mbongo. Azu kabape, atikina nko kabate. Uko retrait candidature na hote vraiment numéro 680 ça déjà. Nazo kana sama. Pourquoi pas na Job Biamani numéro 118 la PC bambote belé ngali boleka bade boleka député bozala eloko mususu. Bonjour Konista. Ouais, salut Clégie show na ndenge makambotu ekendelaka toujours na ndenge ke ya limemia kolo akobatela biso pe azoko pesa biso grosse pe na temps oye ke alingi donc merci mingi epai ya Clarisse Decanto Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila, Bana Mame Mele, Chaga Lutadila, Ami Godje Lutadila, Pesa Mbote Mingi et Paya Pepe Fataki, tout ça que Toza Rabato, Toze Banengeni, Tozo Rotambola, Soy Nathalie Susu, Richard Akunji, Ariko Akunji de Zero, Polo Azanayo, Dide Sanda Animas, Polo Abatelara toujours, Blaise Louye et Tita, Charge Abana Mwamba, Bo Pesa et confiance parce que Azali na vision, P na provision. Ma provision et yaya na fiction lui na ndenge ekendaka doki pera kitala molobeli ya bana ya fokobel doki code pe numéro ya pera kitala les ali 215 bana fokobel bana kimbangu bobosa na ngote toujours pera kitala zali molobeli na bino soki na tel isusu grand-père Gauthier Muteba bonbon ya yoka dudu ya yoka pitu kinzeni sembo vu que na mosika bozali Bob Denard Papa na Parisi, JC Makwambala, Oyabino et Ratakate, Kolo Aeba Kozana Bino toujours, Belinda, Lita, moi Sinzambe, merci beaucoup, 6 étoiles, Kolo Abatelo, P. Apambolona Bana, Mobimboza la Bango, Zambe Azana Biso toujours, Soy Nathalie, Rofi, Makangi la Fabrice Bakibi, mon neveu, Alino Kabouverdiano, Oyebinding de Solagi Pona Danin Duvula, et Zala Peka Bongo P. Etika la bongo nani na koyi kobosa na te soki na sali lisusu boss papi matalata la matos kolo abatelo pena bana o pena famille mobimba donc bozala toujours bien yaya na Didier matalata la ekende bien toujours na nenga les memia Sam Kuku le nécessaire ya maman aimé Kuku motema aimé Kuku kolo azana bino teliko y prêtre yo yebi ndenge toujours ezala so natali fumu kimbango matone Israël na mosiko zali na British Chirek Niki Takardozo yo yebi ndenge kendelaka toujours kolo azana biso toujours na ndenge ke ya limemia Jean-Claude Mimbangu yene mutu asimba kwafi ya batutu
na ndenge ya British na London na Tottenham kolo azana o joke kembilo yo yebike nyonso to ezaka ekenda bato tikala bato ngambo ya bomo itondima eza toujours toto donc merci beaucoup. Ah, ok. Rapidement, à faire photo ya mère Aliana, na mère Amida, Livingston, Soraya, maman Denise, la maman présidente, Toyibiti. Ils ont créé buzz et bimba photo ya Cindy Pena, maman présidente Edini. Omoni dans tout ça photo ezalaka photo et le barateur il mange bateau baby vérité ou bakende ko savourer ou soit soirée ou soit soki ezalaki anniversaire ndenge makambo yango nyonso tu ekendelaka. Pourquoi tokoki kobeta sete na makambo bato bazalaki kuna endroit wana ezoconcerné kaka oyo bazalaki bainvité nga na yo Clégisho tozalaki kuna te okomprendre tozalaki te eza baréalité oyo elekaka na kati ya vie na biso bato soki bazalaki basi oyo te bayebanaki te moye tobeta lisolo na bango eza te eza mpe na makambo mosusu eleki na semaine ou soit tikete anniversaire ezalaki ya Emily mwana ya Clarisse Lutadila ou soit ke mwana ya Nathalie Lutadila richi ndenge ezalaka toujours na ndenge ekendelaka elingi ezala mpe ndenge mosusu mais tellement bazali badame oyo bayebani bazali mpe basi ya sango monaka vie na bango ekendaka plus vite na ndenge ke ya réseaux sociaux yango tomiyebaka ke toza kaka toujours bato eta ke tondima kobotama fo tokutana na baproblème oyo mpe dominaka eloko lokola liwa ke ezali te donc tomiyebaka topesaka toujours courage na makambo ekutemelaka biso moyen tobeta bema sete kati nango esa te mpo bakolo makambo oyo bataki mpe na cérémonie te bayebi vérité yango monaka ke tomiyebaka donc merci mingi na kati ya famille mbemba na bokasi te ndenge kunda hier oyo elekaki mpona makambo ya John Derek vraiment coup de chapeau na famille mbemba meilleure éducation oyo John Derek apesa epai ya kusala apesa epai ya Rita apesa pa Kimas epai ya Nick apesa pa ya Kiala bino nyonso tu wana bana nyonso tu vraiment coup de chapeau héritage ya malamu oyo papa na biso John Derek akozotikela bino eza toujours ke éducation vraiment place azali na séjour des morts azali kosepela pena bato bayambi na kati ya kunda bayebi kete apesa médication na bana vraiment merci na famille mbemba mobimba donc na makambo eleki na makambo oyo wana ezaka ma fête tokoyeba yango après po parce que kete aza moto azalaki déjà kena kofiolo mide lelo azosala makambo na ye kena parcours na ye lelo aye comme invité na fête oyo elekaki na nzela bokasi pe ya mama ami d'achanture donc vraiment oyo elekaki et c'est elekaki total oyo todo continuer ke na mokolo lelo oyo tolobaka mpe na ndenge ya bandeko na biso te bamisie bayemba ntango akolala mpe ntango tokokanisa mai tokosala lobi da tokomi déjà lelo oyo elekaki déjà hier eleki totala makambo ya lelo mpo parce que toyaka déjà kaka bato. Ah, ok. Mais d'autre part vers zolela vers komi kolela bana ntina bavideo omo te bazo privé mpe bana na ye. Dans tout ça tolobaka papa azalaka kaka moko na libota nyonso to papa azalaka moko soki papa komi mibale seke di divorce ndenge eyelaka kaka toujours biso donc mwana ya rambo otikalaka kaka mwana ya rambo soki omoni ke vie akomi kolela be tolobaka eloko moko eza très capital boss Clovis Fimpa akotika kocontredire biso te na mama Doris na esika bazali eloko nyonso to babengi divorce conséquence nango bato bazalaka victime bazalaka toujours bana yango ozomona lelo bana ya rambo bazosubir ke bato kotalaka te tozalaki na papa lelo toza na ye te totikeli na mama yango omonaka te soso ya mobali soki azokotambola oyo balandaka toujours na nsima ezalaka kaka soso ya mwasi yango omonaka bana bazalaka trop na mama tomiyebaka te motema ezalaka mosusu eloko mosusu bokosepelaka te bokabwani me bana bazotalaka lelo tozalaki na papa na esika moko na mama lelo tozalaka su te mais bato misusu oyo baza mayele te tout autour ke ya bamusicien bayebaka koapportaka un place bayebaka mpe kopesaka toli na makambo etali makambo ya nzela ya divorce bino bozwa na musicien ke bozwa na bakalikili mazoka nde motu soki eza frais te ebanda kobeta toujours mabaku sikoyo tala nde makambo ekomi kokendele sikoyo biso tondokenda makambo na ndenge mosusu remplaça bolingo ezalaka toujours bolingo mpe maladi ya bolingo mpasi ya bolingo ezalaka toujours kana moto oyo lingi ndenge makambo ezokende lelo boye erange biso te donc da tout ça tomiyebaka te
tozo kende wapi tozo luka nini donc na nyonso tout toyebaka mpe biso mpe toza na baproblème ya balove na biso toza mpe na baproblème oyo etali mpe bolingo na biso donc tomiyebaka ke te totiaka mpe totiaka kimia mpe topesaka mpe conseil na baproblème oyo baninga oyo baza nango donc divorce moko te bien séparation moko te tokobetela yango maboko mpo parce ke te bolingo eza deya nzambe yango babiki verbe aime totikela yango nzambe mpo yende kolo bolingo donc toyemekaka kopesaka conseil place oyo bolingo totambola te tengu ezama très capital donc mpona makambo moko ya vie ya rambo azokolelaka te mwana nga le jour anniversaire nanga obenganga sekeke basololaka su na papa te so omoni ke vie a transmettre message wana na réseaux sociaux mpo ayebi ke ntango mosusu mwana akoyoka ye na facilité peut-être mpe akobloke mpe papa omonaka moto alelaka pamba te erreur nyonso tu toyebaka korepare mpo toza kaka bato toza kaka bahumain oyo eza mai ya motu yango wana nayebisaka mpe litini abetaka se te epai ya ndeko na ngai rizibula fierité bana matete doki tomiyebaka ke te toyaka bato tokendaka na kanda te mpo parce que moto akomema méchanceté ntina lelita azala te oyo ya motu ya kaka nde ke yango wana ke topesaka kaka toli na makambo oyo ezokweyelaka bato na biso mpo biso mpe toya lokola oyo ekweyeli bato atour atongo bayaki na kati ya kelasi ye batransmettre message na bato mpe bakoya mpe na après midi oyo eza kaka yango wana donc oyo azwi problème lelo kosepela te mpo oyo omoni aza musicien oyo eza mpe dans le noir na bato bayebani te reprendre na bato oyo ndeti bayebani te baza ebele lokola ndeti besino bilelo akozwa problème na bolonga ena ou soit mofa bibende bien jive spanda mpo toza kaka bato ou soit Paris 20e na diesola London bakosa baproblème na balove na bango na batotoli peka na basami migela eza kaka bato mpo toza kaka bato donc vie c'est comme ça tomiyebaka mpe tokokende wapi mpe touti toyeba touti mosika mpe tozokende eza mpe pembeni oyo motu ya kaka nde yango mais tant que tomona papa chéri Jibin Piana atiki peut-être badanseuse na ye oyo baservir mingi na wenge mosika BCBG mais bato mosusu bakomi kokritike yango ke non akotika bango ndenge nini na baage oyo baza nango wana na bamboka lokola ba-États-Unis social eza te bakosouffrir yozomona te ke place wana ondire mpe papa chéri asali mabe ondire mpe asali bien omoni da tout ça ke eloko nyonso tu ezalaka na ngonga mpe na ntango soki ngonga na bango ekoki ekomonaka te banda tobotama banda tobanda otala musique ke danseuse oyo angindaki ye atonga baimmeuble na tomona te mosala wana ezalaka kaka sentiment ya tala moko be ine eutaka nano bato bandosala bamiss na ndenge ya baquartier boza na feti moko biomonaka bana moko quartier babini bien moko bopesi bango déjà chance ke bino boza ma badanseuse bokoluka orchestre moko te ke bobina yango monaka batala wana bamaîtrise wana mpe kolonga déjà na baanniversaire ya bafamille ya bafete ya bafamille eza déjà na bana oyo babinaka déjà bien esprit wana ntango bino bozotransmettre ke te bana oyo vraiment na orchestre oyo bakobina yango monaka epusaka mpe bana wana bakenda na kati ya baorchestre vraiment coup de chapeau na papa chéri akolinga te ke lobi ke bana wana basouffrir ke te atika bango na esika lokola ndeti ya États-Unis lelo bato bakolobaka te États-Unis ezali place oyo bakotika bato te mpona social ezalaka te États-Unis ezalaka na avantage ndeni bakopesa yo what permis oyo bakopesa yo permis de travail ke obandi kotravailler ke toujours ke na conscience ke awa mpona zala boye okozala difficulté alangi moza na facilité bayebi so awa eza boye mpo oyebi deyaki te bakiche bayesinga nakangisa yango 4-4 eya deya na facilité eza na langue moko te ke baexplikaka ke te oyo nomema eloko yango na anglais te bakotransmettre message na anglais yo koyeba parce que makambo nazokoloba déjà awa Pascal Yombe 001 États-Unis akocontredire nga te oye kotala lokola Steve Eti Mafufu na États-Unis place azali Pires Matutu Mambo place aza akocontredire nga te po parce que ezali mboka moko beto yebaka vie nanga Mawashi na Atlanta place oyo ozali wana avec Marcelo vie nanga ye Beto Yombe do kikolo ayeba kozala no Gabi Yombe eza ba réalité bato ba vivre en États-Unis la maman coup direct par rapport au kumba voiture mais en Europe ke na mboka lokola neti ya ba diesola eza pasi po o mema diesola London na mboka lokola neti ya Paris 20e ou soit Derek Mbemba ou soit Yannick Mbemba Wolfikani ou soit Chris Olokonda eza pasi kuna ko mema donc les États-Unis aux en facilité au même les États-Unis aux en droit aux crédit à mutuka donc ils ont déjà un avantage et tant que bango moko pe ba la fille
place baza tambola mais partout pena âge autant ce kobina pe dans le pema oui a pema papa chéri tel que ba danseuse basé belé qui ba oyo ba rive fidèle nanga to tambola partout mais conscience nangai est poussé qui était nazo mutu bana basi ona sa nini et puis batebele ba ebité zambo tatikara déjà danse si je ne me trompe pas na année 2016 atikaka oui papa chéri na bondele zonga na okendo tiko na poto eza eloko alaka eza récompense oyo ya malamu ya kopesa déjà ke batu oyo bamonaki déjà ke AGC ki tozoma temps passion na biso même na on entra moto anobi na tiwa puis on a le bagade dans ces zones on a déjà que o azali na stabilité que à l'époque eza lokola nono lomboto azali dans ces ya franco ozi lokola neti ba bilonda bazalaki lokola neti sikite ba dans ces lokola neti sikite ya tantina betima masikini donc eza dit moko bezalaka moi pas siké qui dans ces moments ba continuer tika la roi neti ba histoire so otuni lelo ba danser na madilo baza parce que ve madilo ba neko lengela poto qui est ambassadeur molengo pesa bango visa et mo so vanité ko pesa bango visa de donc la kisi na kata orchestre on a aider batute reprendre donc ça ba réalité auto kuta lango ba ve na biso ba dijo base ko ba benga kosidimbo ozomona ko bazalaki bato qui a na confiance que nazala et pas ya madilo to tambola partout mais akiko tambola partout na mamacha chala mwana donc ça ba réalité auto kuta lango na kata monde ya musique vraiment coup de chapeau qui n'est confié pardon tout le masolo avait un bien de Saint-Antoine nenge jimé piana azui makanisi penda kisa ya kotika bano abasingi balé et j'ai exemple à suivre na orchestre musique baye ba te kotika ba makati yako ya Congo po ezala passe au mona ke danseuse mo ba misi libela boka mikate et comme na bateau ba critique ba dage belé ko bata critique na ba pesa courage ba ramuke o mona ka vraiment te ebité moi so vraiment ninga bandoko bina moi sebelo mikate belé mais ba ko chola tu es bien au suga yo tu vas na poto to tambola partout mais tant on va tiki bat na poto bat bazo ba kuna social et za la rater mais bango ba comprendre la réalité de tambola en Europe mais vaut mieux to va na pour si bas incapable de tika il y a moi si ko pas son monnaie était o eta jibe penalty ba danseuse mais Mosaka ndemtaki akimi Mosaka kimi ozo confirmer ka kimi nazo confirmer parce que na otala déjà na carte BCBG azalaki porte-parole Mosaka wana nazo rassurer azaki porte-parole te pourquoi na lobi bon okofanda na motala ma chaîne ya TV ningi za la regete mama mi yana nyo Roger nganda kopesa information joro ya pesa information nyoso te sili après il a créé rasiko rubrique na regete mama mi mami lela papa chéri na verbe tindi to lo baboto lo baba après lo sa abani ko boka bato tanga bando ko boka bato be tout ça ote Patrick Difwana Hero Miguel Adonis Katendi Mandela Wesson Roi Bilamba Gelda Pindi na Luanda ozomona ke bato ko boka wana da livia do sala yango wana donc musala na ifo Roger nganda sin ces informations tout de A à Z après hier ba linga kata mama ni tanga kota wana ela wana neti avant na pouvoir que pembe na Roger des Roger dagi porte-parole meilleur dagi adieu à Roger côté repesa masisi ay ko remarquer masisi ngo nyote komi na su na suka dagi passe nango yango wana mona ekete na continuer makambo ti wapi po ezalaka ya mutu yande mutu il faut miyeba na ba guerre mwana ye ayelaka ye na bakambo keke papa à travers na F victime tout ça na BCBG les champions tout ça boye tout ça fali ozomona pe a remarqué kigete na BCBG ezali dernier coup de sifflet o ngana zui atango mususu kete neka ba visa on ga ezali na ba actualité ba problème ngé comment il lokola ba comparaison mo bo o ezanga mituna makolo o bato ba mongo memela makambo ngebele nde na zui grâce ta musu na BCBG na place vaut mieux na tracer déjà chemin pe na âge ya Mosaka porte-parole vraiment ya ma niveau na été bon âge de là abandi déjà makambo déjà ba Sodiga makambo belé ba équipe ba gitambo ma vous abeti balé trop dans un au moins c'est ça le problème on a tout mis ba to pesa na OK mais si j'ai su que on est petit na su que ça affaire loi ya Rigosta omoni abeta mingi me batu wana ya batu eza siko passe ya to loba ke poto ezaka na bato baza na poto lokwa ni ba Paris 21 balinga lokwa ma musique ozi lokola ba Blaise musika sika ozi lokola bato lokola ba patient kusangila lutu ozi lokola bato bavanda wana ba considérer ba makambo kili o etali makambo ya musique
que la musique. Pourquoi dans le Bibongo Rigo Star azali déjà vieux au abotami en 1955 na kati ya commune ya Ngiringiri. Famille ya Rigo Star bazalaki avenue Ngabwa numéro 34. 34 wana siko deux pembele masa na ngai ana Christian ya Francine na PC ba mbote siko bango bakanga magina bazalaki na ba Charlie Chimanga na ba bienvenue makanga bakanga mapanga na ndenge kendelaka. Rigo Star abani musique na kati ya orchestre o babengi na kombo lokola ndeti Monano. Monano esami na 1972. Na 72 ba créé Monano, chanteur ezalaki Jolili na passer mwanza na sima na accompagnement ezalaki Vance Mavinga, oye ko lokola na base ezalaki vient na biso Adrien Mafufu, oye kozwa na vient na biso Rigo Star bamumbele doki oyoyo azali lokola ndeti vient na biso ke ya commune ke ya Ngiringiri. Tanga betaka na Monano akenda pe ko aider ba musiciens et o ba bengi lokola ndeti ya Continental ezali orchestre lokola ya mwasi ya Maître Toro o ezalaki na kati ya yolo. Yango mona ka batebele bele ndika bakenda na makabele soka beti na Monano ezana ba concert minene aidaka lokola ndeti ba ve na biso Tino aidaka ba ve na biso lokola ndeti ba ve na biso Bopol aidaka ba ve na biso ba Blaise Wuta ba Josi Kambukuta à l'époque abetaka déjà na bango mais orchestre ni zele quoi ndeti ke Monano za lokola ndeti orchestre o ezali lokola bana Ngiringiri ba donateur na ezali lokola ndeti ba vie ma bise ma avenue Bambili 46 ba vie na biso lokola personnel général James azalaki lokola na ba avenue Bambili lokola 45 wone ezalaki lokola ndeti place IP ba famille Lutadila bazwaki lokola ba idéologie lokola ba Gunter Lutadila ba Chaga Lutadila ba Migo Jean Lutadila ba Clarisse Lutadila na ba Nathalie Lutadila avenue Bambili 62 wane ezalaki lokola ndeti kete ba vina sibo ndenge idéologie ndenge kendelaka mais tanga ko vanda wana komi na ouverture d'esprit il faut ami vandi ça bato musu ba ndo koma na engagement misala ba passer mwanze koma ike ba bongwana ba makambe bela talibo na kenanga na viva la musique à côté na début déjà na 77 wana azalaki fira musique obeta du coup moi si na Diane ayeko pesa ye gourmet simuru ezaki lokola na valeur lokola ya Sagram Vieux Vance Mavinga papa na Uxil Mavinga brother Mavinga motema ya Marianne Diengi ayeko yebisa oza tikolo babo parce que était Vieux Vance Mavinga bano sa de ya liberté na compagnie morobe ya makambo ya ba bijoutier ya ba français balingaka ye mingi ayeko teka gourmet wana bayeko sala démarche ya poto place Rigo Star sa nini ki ake mikili Rigo Star tant que mikili ba juillet Vieux Vance Mavinga na camarade na petit frère na ye Châtelet bayeko kende kotika Rigo Star na poto retour bazongi batike na aéroport bayeko yebisa papa wemba na vis-à-vis kozela Rigo Star va déjà na poto wana déjà des années 78 Rigo Star atiki vive la musique à Mobimba atiki espérer kisangani atiki janana atiki bindoyogo atiki na nyoyo na fena bisona babi poli batono surtout bazalaki wana kati ya vie ya vive la musique ba jardin de Cambodge ba pesi bango bambote ayoke na epoto na ba parcours na Dieu grand na yambaki wana abandi parcours ko betela ba déjà ba musique 1 heure du temps à ça la déjà na musique à bantier Amérique passe à Kendaka soka za na podium 1 heure du temps et ya na valeur et soka na ba américain et na valeur $5,000 soka za na territoire française et za na 5,000 francs français abetaka ba musique wana yo ebika parcours on ekendala na possibilité comme ngeli on a vision o ya zalaki nango et que tomber kete ba ekutana na Theo Blaise Kunku ba ko sala ba jembo o les dieux créa femme donc ba ko beta ba jembo wana ke aimer aimer à moi je suis à toi donc ekendaki vraiment na ndenge ki ya milulu nango Rigo Star bamu ndele doki ndenge ekendaka makambo nyonso to na ndenge nango wana eko tombe bayeko créer nzembo o babeta susuke o ya koma ayo mwana jambala ara mwana bateke mwana jambala esala succès na Theo Blaise Kunku na ndenge ke azalaki Brazzaville le makambo ekendelaka inspiration azalaki nango ayeko produire Pepe Kale na
emene na papa Wemba baye kosala nzembo oya kombo ya pepe ya kao doki bakendaki na makambo wana oyo ekendaki na lolenge nango moko bo comprendre ekendaki na lolenge nango moko bo ekendaka toujours très bien ke na makambo mosusu oyo biso tokutanaka nango na baréalité eyeke tombe koya baye kobeta badiske arike comprendre baye kobeta doucement baguitare nyonso to wana oyo omonaka te aide Koffi Olomide de A à Z. Atango ya komona ke possibilité ezali aye kosala production ya disque auto bengi lokola chemin de la vie. Ta eko mama tango nazani ni vraiment pona bongana mokili doki ba chemin de la vie oyo ekomaka babeta banzembo wana na Koffi Olomide ekenda na lolenge moko boye ya kobetela baredi ya kobetela bandeko na biso bafali kupa abeteli bato ebele oyo nyonso tuki ete bamumbele doki aza motu oyo asali mosala na lolenge na ye donc kombo na ye il faut tozwaka mata ya kobetaka kotalisaka bato kie Rigo Star donc azali motu moko oyo ya monene oyo akozolaka diske oyo ya Elise Voka na peso mbote na musiko zali disque o lokola neti ya Madilu na Joski sambela kaka nzambe mama bao beta abeta ba sambela kaka nzambe biloko wana nyonso tu oya kobeta nzembo ya mama Jo nasimbisi yo motema mama oyo ka otala ndenge ezali kobeta bolimbo eleki ngai nzoto ngai yo kotikanga te noki te nakoki nakufa donc disque wana ba erreur personnel yene moto abeti yango banzembo oya biya ngana lingi yo boni yo komi kopesa dagi nzonzingo basalaka wana moto abeta ba guitare wana lokola ndeti Rigo Star reprendre aye kozala kwa disque oya koko mama esoki nasalaki mabe limbisa ngai ba guitare wana nyonso tu aye kozala nzembo na biso kola o bayemba entre na ba teso ya Jafar na Madilu kolingana lingaki yo sele batemwe bazalaki te na mituni solo tokabwani mikolo mibale somo do guitare wana oyo ezokobeta wana nyonso to wana c'est Rigo Star dakazala mosala oyo asali aye kobetela biso nzembo ya hommage ya Kula Mama moto abeti ba dernier coup de sifflet c'est Rigo Star. Yango mona ke Rigo Star, il faut total sa guitare wana ke wapi ba Jano Bumba. Baza lokola bato ba travailler na Rigo Star, ba yela biso lokola net ba effet. Tant Rigo Star de betena ka vivre la musique. Effet wana et comme de ko bangisa bato que le recherche oyo ba yena ngome ba kuti ba Viki Longo ba kuti ba Dorten Nico Baza, ba Jizi Manjeko bazali ba ave na biso ba Thierry Matuika ba Jerry Dialungana bazali bate belé bazali mais tango ye aye na prince na yatika na kata viva la musique bate belé baya so otali lokolo kwa pompe de pe plombo pe de den gongengon pompe de donc variété wana e uta na kata monano aya na kata ya vie ya vivre donc on mona rakete na pesi mbote pa ya fierté ya bana matete lokola rezibula na ndenge makambo ekendela toujours na ba te kolombani wasenga toujours atika biso nzela makolo ezalaka na sansi mingi te me nga natambola namona mpe bazie bata makolo batambola bata velo bato bakende bina oyo bazwa bifo baza na endroit na bango bato mpe baya na kotuna ye boye nde modizo pa daya ndenge makambo ezalaka wana za ex leader ya Dino Caporet wana kolombani wasenga mpo ozala mutaka na recherche ya musique ve nanga moluba atika biso toujours na ndenge ekendelaka toujours omona Rigo Star abeti trop Rigo Star abeti ti ayobeta na ndeko na biso fali atala ba mosala nyonso to wana ke otalisa pe ayebisa fali otave na yo fe ezalaka awa musique na yo eza boye aexplika ye oyo epatikaka nango mpe lelo Rigo Star azala te donc ndenge atiki biso fali aza bénéficiaire na makambo oyo Rigo Star ok, nous sommes déjà à la fin avec Konistar. Déjà, vous te bois qui m'a bangé sur le net. Donc, on a vraiment écouté. Merci Mingi, na Clarisse de Canto, Nathalie Tabila.
bana mame mele chaque lotadila amigo Jen lotadila pesena ngambote pa ya Pepe Fataki Richard Akunji 2-0 Ari Kakunji oyeba toujours na ndenge ezalaka toujours Didier Sanda Anumas Blaise Luye tita charge ya bana ya mwamba bo pesa e confiance dans la vision pe na provision Fisson Luye ozala toujours so Nathalie grand-père Gauthier Muteba Vonvo Ayoka Doudou Ayoka Nathalie les sous na romona lokola Saint-Bovic na ndenge ya movenda na omona les sous Pichu Kinjeni Fierita bana Fokobel Bob Dena papa na Parisi Kolo ayeba kozana na toujours na moni Belinda Lita moi Sinzambe 6 étoiles Kolo ayeba kozana na ndenge British Sam Koukule nécessaire, Pera Kitala, Molobele Bana Fokobel, numéro Pera Kitala les Ali 215, soy na moni surtout Boss Papi, Matalatala, Matos, Kolo, Azanayo, avec Telikoi, prêtre, moi na Kandakanda, Solo, Kolo, Ayeba Robatela, Nathalie, sous Jean-Claude Mimbango, na Mosiko Zalina, Romona, les sous Joke Kembilo, Dani Nguvula, Alino Cabo Verdon, dans la Nengue Zala, Rofi, Makangi, la Fabrice Baki, Mimoneve, Gel Dapin, Dido qui bosse la toujours bien. Konistar ava toujours nabino merci mingi lisusu na ndenge ya boss Clovis Fimpa doki Kolo azana motema ya mama Doris Fimpa Kolo abatela rabino toujours Clégicho merci lisusu Kolo azana yo na ndenge ezalera toujours donc Konistar soki na yo wana na ndenge ezalera toujours. Okay, nous sommes déjà à la fin. Arnold Matumona on va lancer plus de messages pour na bana matete. Na bana matete Tomiko Samate ibele au moni ba poster na matete wana bana na ba problème ba méga ba gigabyte ba keluka ba luka bazo Jean-Claude Matuila apeshe bambote Jean-Claude Matuila bambote ne wana sikoyo Raphaël Kibuka numéro 180 et 680 plutôt akabela matete mo bambongo a postuler muto azana ba initiative va bien azana ba idée isa l'homme de 680 Raphaël Kibuka tuboyi bato bana ba problème ba méga ana on a problème de téléphone mais bino boluka bo voter isa poste la mboka ni bana matete numéro za moko 680 puis Job Biamani na provincial numéro 118 na pesi ba mbote belé ciao.